MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bande konangana chlore na koloba boye. Batu nyonso oyo baza kokotela prophète Charles Matondo en disant que mambo belalo baka ekokisamaka. Car rapport na oyo, est-ce que vous réalisez la gravité ya bilo ozo bimsala mnona bino? Que dit la Bible par rapport au message prophétique ou encore par rapport à la prophétie? Et prophétiser veut dire prédire l'avenir, n'est-ce pas? Lorsqu'on prophétise, on parle de la parole de Dieu. Ok? Ce que la Bible dit, c'est que Nzambe soka lobi akokisaka yango. Et a mutu te po akosa, mwana mutu te po awangana. Namoni mutu moko alobi ke non, Nzambe aprophétisaki, ayebisaki Esaïe ke no loba na Ézéchias akokufa ka Nzambe wana changer. Mais attendez, est-ce que batu baza normal? Bozo ba mambozo, est-ce que batu batanga la Bible, est-ce que vous réalisez? Nza franchement, Nzamba lobi na Esaïe, akebi Ézéchias akokufa. Après avoir qu'il n'aurait pas Ézéchias akokufa. Et du coup, maloba ne changea qui Ézéchias akufa te sans toutefois Nzambe a reloba. Tope Esaïe, et ça a sens, c'était pas mon boloba. Et ça a sens sur mon côté. So yazala qui est un prophète, hein. Après on peut sa pronostic, on a le lendemain qu'on change le but que non n'est pas bon, Nzamba lobby, tu regagner le sous, on a match bêta Milan. Peut-être on peut se comprendre. Mais Nzamba a dit c'est Esaïe que non le banaï. Et puis Nzamba loba atinda ki Esaïe a qui ne repère ça Ézéchias message. Abonga mapo azokufa. Après ça ba ordre to pe instruction nanda qu'on est pas qu'azo zoy. Ézéchias aleli. Tant Esaïe azongi. Nzamba yebise ke loba na ye na longoli kufana na pesi 15 ans. Na bakisi 15 ans na mikolo na ye. Mais na yebite rapport nini eza na oyo ke non Nzamba lobi et du coup esalemi ningona te. Na yebite soki ba comparer ba message wana nyoso mibale. Est-ce qu'on peut comparer ça? Ils ont un sens, hein? Ils ont un sens à ta moquette. Il y a un message où on comparer même pas parce qu'ils ont n'engagé mon côté. Ils ont n'engagé mon côté. Et la moni Joël a lobby que Esaïe a prophétisé que Vierge a recommandé à Zémi. Et il va te béler, va finir. Yo Joël aux alara. Ton dame doit révéler que tant le prophète Esaïe a prophétisé ici. Vierge a rejoint va finir. Va bengar faux prophète. Eh, en tout cas, le prophète a Congo, comme ça, on dirait Nzambe on a bino, hein. Boche na poche, bosarananae, bosalaranae, obino bolingi, mais franchement, on a évité. Et mboko yo. Bon, bref, moi, tout ce que je peux dire, hein, les Arabes ont exposé bino. C'est ça, si simple que ça. Mais bon, malheureusement, batunde bana mis sur la matouille, on a tellement amateur au société. Mais vous-même, on peut tromper tout le monde, mais pas sa conscience. Vous savez et qui vous êtes serviteur, en fait. C'est ça. Prophète Alugeli Yebani, effectivement, prophète Ayebani. Ah oui. Prophète Alugeli Yebani, Ayebani. Barchif Ebani Kobima. N'a pas passé à prophète. Tout le monde, prophète, à l'équipe d'émission, il y a Ndeko Eliezer. Eliezer a tourné à l'obinaye, mais on dirait que nous avons na BBC. Pour na bateau BBC, BBC ezali télévision nationale, Yamboka Angleterre. Yamboka Angleterre, de BBC ezali RTNC. Na Congo Kinshasa. Charles Bameko, na lobata Charles Bameko batu bandeko, pasteur Charles Bameko limbisangai. Tellement ba kombo ekokana. Prophète Charles Matondo à se défendre.
alobi ke je crois bato bele bolandi et pas ya Eliezer amwana tia eza te mpo ngongi ya moke alobi BBC soki BBC epubliaki ye to mpe baexposaki batiaki na télévision eza parce que bazali na posa ba frère nzambe pourquoi osalaka boye ko prophète alobi na Angleterre so batangi 10 puissants prophètes yaza na kati donc soki BBC asalaki eza pour fallait ba déstabiliser pour aza très fort nzambe alimisa nzambe alimbiso prophète d'Angleterre oya wapi nayebi te so eza na Angleterre mosusu eza libanda ya Europe bieka onga na vandaka oyo prophète nous connaissons non moi je vous connais personnellement c'est comme Mambo Zoloban hey papa oh my goodness et puis prophète a se défendre dans le bique eza bongo te apesa explication oyo apesi wana mais Mambo lobi on te bibiche lobaki balobi ke yo ozalaki fabricateur ya bakar crash ti lelo ba information eza na Google na YouTube partout donc prophète ano créer bakar crash ba accident car crash eza accident a créer accident ko créer a ko monter pour assurance fouté mbongo ebele c'était ça au fait message au BBC a véhiculé qui ezaki oyo yo loba na te papa ti lelo babiloko wana ezaza na monu bazongi so na ba page ba tiango partout obano créer ba car crash selon BBC information ya BBC et ba check na boloko mundela kanga muna divagation te papa et pour mundela kosela mutu makamutu bazyo basio na boloko ba avocat bazali musala monja pour ba défendre ba nani na bango bon qu'importe na Zimbabwe pe bakosela yo makambo parce que prophète yo luka koyebana te tobeta masolo na yo sepela nde tozobeta ngo boye parce que loko yo lukaki yango wana mokili eyeba yo babeta masolo na yo na Zimbabwe prophète na Zimbabwe pe bakosela yo makambo parce que bato bayebi yo bazopublier bazoposte bazobeta masolo bandeko na Zimbabwe prophète Charles Bameko azaki président ya ba Congolais na Zimbabwe selon bato Zimbabwe ndi ba expliquer à côté ekara ba mambo ba blanchissement d'argent ba mambo ka ya ba kliu ya ba copie ya mabe mambo mbongo et machin côté mambo politique na kati nde ANR to pe service à renseignement Zimbabwe kuma olukai prophète akima wana news abato Zimbabwe wana pe ba créer le prophète ba koseleo vous affaiblissez le corps de Christ. Hein? Ah oui, bilo ça les a bien été. Mais tellement souci na bino ezalaka sali aba amte et on vous en foutez hein. Batbalo babalo bana bango ce qui fait très mal mais sort na bino ezali parce que oh bino bozo sala. Bozo bafoué les œuvres à croix. Nous saluons sur ça ne coulus. Jésus a donné sa vie pour les âmes. Et bino bozo sko bozo bafoué œuvre wana. Bozo cracher sur yango bozo salir yango. Biso wana biso bato. C'est vrai to loba ba ba okete ba refinga changer bino te changer l'autre. Mais nzambe na likolo. Ah nzambe. Makomi ezoloba. Mutu mota ozala mpini. Na mabe o ya kosala. Contre misala na nzambe. Au fait, tozaka awa. Tozaka awa lo bango tozonga ka awa tozaka ba analyse ka awa. Na ganze peut-être prophète oyata mususu s'excuser ou soit oloba quand même pour apaiser, tu peux faire comprendre batou parce que après tout on est humain. Ya marambo yaka. Mutu mo parfait azati. Mais prophète yeko chalibaya, olobi oloba lisusu. Et olobi ke soki ba s'aligner na maloba na yo te lo osala metelo ba organité po yokomi nani. Po yokomi nani papa. Po yokomi nani. Ya mawa. Ya pasi. Vraiment nzamba sunga biso, c'est vraiment marable ce que vous faites là. C'est marable.
Et bon, quand on fout là, avec le balanda, bino, hein. Bato miso fungama lola ba biso to sekara na biso mambo bino posala. Mais sort na ngo ezali. Nous on va faire quoi? Nzambe mo va bien. Sinon, bon vent prophète. Mbote ba bindo ba bolingo. La famille na bana osé la réaction ya prophète bishop ou Eva Charles Motondo. Et par rapport à Ndenge Batouba réagir sur Nzadia prophétie. Tu gagné 3, sur 1, sur 3-0. Bison de Topoli. Dans de la réaction au prophète. Et dans mon réaction au prophète, personnellement, on a vraiment déçu. On a très déçu. Pourquoi? Et tout là, on a une réaction au prophète. Hein? Après les fêtes, où il y a prophétisé qui est regagné. Et du coup, nous avons des Congolais de Bazalaka. Nous avons des Congolais de communauté qui fonctionnent là. Alors, bah se soulever, na éviter na lobanini. Et bah comment qui agité, bah monsieur bazo finga, bah monsieur sou. Bah le gars faux prophète, machin. Réaction à prophète. Tout là na noix. Des images. Nous toute ta image est bosso. Amen. Kaka parti au tiers la bango. N'a que prophétiser les sources. Amen. N'a rien dit ça bango les sources. Amen. Je vais parler encore de l'Ouzbékistan. Depuis n'a relobé la marche roya. Dimanche on a relobé la les sources. Alléluia. Après que Dieu me dit autrement. Mais si Dieu me dit de parler, dimanche si je parlerai encore. Cher prophète, avec tout le respect que je vous dois, ça s'appelle l'orgueil. Papa, yo opesi biso pronostic à match, au lobby to gagner, to poli, ce qu'il fallait to 40 000 euros le battre, fallait to vendre la niette le battre. Mais batu inquiété batu. Pourquoi? Parce que biso to ebi que Bible le binzamba ko sarate. Il n'est pas non pour mentir, ni un fils pour se repentir. Soit à lobby et kokisamara. Parce que you étant prophète, tu as parlé de la part de Dieu. Soit ezalaki oyaki koloba na part na yo topé na conviction na yo. Oza mutu bienvenue à mon recording. Soit ezalaki osalaki analyse. Oza mutu. Eza normal ça les mabongote parce que oza nzambe te. So osalaki, so olobaki par rapport à ma conviction na yo. Eza oza mutu. Mais tu as parlé au nom de l'Éternel en parlant de la vision. Si tu es poli, papa, il fallait que tu te fasses la nière. Tu vas réagir. Tu vas finir, tu vas finir pour ma finga, tu vas contre. Ma finga, mais mon âme, tu as une façon de manifester la kanda. Et ne pas oublier que papa Gano Bazali. Balanzam bébé Bazao Bazaki peut déçu. Si tu na place Oya. All solo la topo ebisa bandeko ke non mamna lobaki bino de tam subo comprendre kité victoire wana ezaki conditionné wana ezaka ndenga nazo meka ko expliquer mais yo eko tiela biso libaya ke okoloba lisusu pendant kolobaki ebeti nzadi to réagir et comme donc yo oko tia libaya prophète o la kisa lolendo ya ki prophète et ama eza passé personnellement naza vraiment déçu. Naza vraiment déçu. Et bato ba obete la yo maboko nga na okamwa bango nga na okamwa bango ba serviteur de Dieu ba soi-disant chrétien na ba bato misusu ba fan ba lingara prophète. Oh non, mambo bela lo ba ekokisa maka poka na oyo. OK, pona bino bozo ngomesa faire. Parler de la part de Dieu ou encore au nom de Dieu. Pendant que Bible zo lo ba genon nzamba changera te. Nzamba ko sarate. Yo le bilikambo avec conviction certitude. Est-ce que vous savez que ils ont un prophète prophétisa qui sur échec il y a léopard et sans explication de gauche à droite bah le que non n'est pour la 1-0. Est-ce que boyebi ce que vous direz quoi par rapport à ça? Parce que la monde va passer une analyse va disciple prophète va faire une analyse que prophète le baki to sambela par rapport à match wana fala inde ba sambela
bino bo sambeli te en bo poli boza sir boyebi combien de personnes ba sambeli pour la match boyebi combien de personnes ba investir pour la match boyebi combien de personnes ba beti ba jeu d'hasard au nom ya foi parce que prophète alobaki pour Congola ndimela nzambe Congola ndimela ba prophète ah prophète azolo ba mamozo ko kisama na alobaki dossier que to gagner azumbo wa change asambeli nzambe tala passe za na mboko wa Congo mosel no alobaki to gagner na chef wa sala yiko kisama na gagner winner na bimamboko. Les gens ont prié pour votre information. Batu ba sambelaki et matopoli et du coup prophète et là au moins simple il y a le bara bandeko par rapport à où les gars qui est et ça tam sunde bokanisi la gité ou encore en tout cas bolimbisa sui bozo mais prophète aye na lolendo nyonso na koloba lisusu ah bon o loba net ni prophète parce que match déjà lobia o loba qui est aux matchs les plus difficiles toujours zela mais ba prophète mususu ba lobi que non to gagner la facilité toujours zela bon éviter so yo loba nini o eza image ya liboso ya mibale prophète a lobi wapi image yango Mboko yo ngana ebité Congo franchement c'est compliqué. C'est vraiment triste. Image ami balé prophète à lobby. Chance dans la finale vidéo à Dan non. Si l'équipe ou les coachs ne s'alignent pas de ce que je dis. Surtout bato abeta kandembo na makambo na bango, basa na kati ya nzela wana te. S'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, surtout bango bandulisa mitera ongana lobaki, peu importe. Ça ne va pas arriver. Est-ce que vous comprenez au moins ça? Monsieur, vous êtes courageux, hein? Et le but, on va tomber sur la commentaire, le but, tika diamba, effectivement, papa tika diamba. Permettre ngai. Siko yo, ba Portugal, ba France et autres, ba zoro gagner, ba salien, ba lobana niayo. Tu es ba prophète na bango. Ah bon? Donc si je comprends bien qu'on gagne sur RDS, ça gagnera. Ils allaient rendre, ils nous topé sa instruction. De ceux qui ont salité mambo yo zolo ba gagner te papa banga nzambe ok mabe ali ozo kendele mabe prophète mabe makasi de ceux ba salier na maloba na yo te ba gagner te elo yo komate po yo komi nani prophète po yo komi nzambe to nzamba loba ka na yo na Congo wana ah pourquoi bino bo ata minimum ma crainte nzambe za tata respect muke nzambe za te. Pourquoi lui au sakana batu boye? De l'or la batu va considérer yo ba pesio lito et du coup au komi na ebité. Mais franchement mboko ya Congo na ebité hein. Est-ce que boyebi ke zana batu ba prophétiser ki pona échec ya léopard? Est-ce que bo loba nini bino batu bo lobi ke non? Eza po ba sambela kité yango ba poli. Prophète aloba ki to gagner donc fallait ba sambela to nga to gagner. Mais ça batu ba prophétiser ki a fait même prophète aloba. Ba loba ki to pour la 1-0. Attendez, il est où les frères, les jeunes prophètes? Shalom peuple de Dieu, shalom peuple congolais. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous donner, vous tous les peuples congolais. Nous savons tous bien que nous sommes dans les compétitions mondiales, nous sommes dans les coupes du monde. Le message est que Dieu m'a mis au cœur de vous informer, vous tous les peuples congolais, que notre deuxième match, là vraiment, nous allons perdre. Le match, ça va finir par 1-0 en faveur de la Colombie. Okay. Mais les... Ok. Match aussi là, 1-0 en faveur de la Colombie. Bah, explication est là qui te comment tu vas quitter, tu vas bimisa. Nzamba tche ya kera loba ke notre repos là 1-0. Et c'est ce qui s'est fait. C'est quoi le banet nini? Un vrai prophète, c'est lui. Et Sonia, et Sopibino. Et Sopibino. Oh, fallait prier. Prier quoi? Il y a le but de gagner 3-1. Comme il fallait prier. Il y a pas que lui. Il y a tout le monde sous papa, mon sous soit prophétisé. Il y a le bail qui non, mon ibi. Mais en faveur à Colombie. Il y a peut-être qui clair et plus précis. Mon coussé. Amoni. Nzamba la kisie. À l'obi na yeke bon pour la 1-0.
Et à ma oza passé ngai au fait réaction et à prophète de mutu et décevoir ngai kamu singa mais bon après tout et Bible zo la toyeba ba on a misala parce que na habité si faut na baneti nini bote bande ba bolingo nazana maman oloba ya motu ya makasi par rapport ya la prédiction à la prophétie. Nana le baran à prophète. Hein, cher prophète, est-ce que vous savez que à chaque fois que vous avez ça la prédiction, toute la prophétie, que RDC vous gagnez, ils ont ça les matés, n'engue vous loba. Est-ce que vous avez que vous scandalisé la foi à bateau? N'avez pas sous boyebi. Si vraiment vous lisez la Bible, il faut boyeba. Et comment ils ont inquiété Pinoté. Et pourtant, il soit bêta Kambela qui tout mon côté a scandalisé l'un de ses petits. Vous scandalisez la foi des gens. Le koloba maambouya buzoba. Les angatina buzo ko engagé nzambe la maambu nzamba zate. Bo lo bagé ainsi dit place nzamba lobité. Et ça fait tellement mal, hein. C'est vraiment mawable ce que vous faites. Ce qu'autant vous avez bête banzadi à la prophétie wana et après vous sani, vous ne réparez même pas non plus. N'est-ce par rapport au match pour la justification des années, cher prophète. Parce que ça va prophète est belé, monsieur Walbaki 1-0. Mais na monu baolo belamingi. Et c'est le prophète Charles Matondo. Bishop Charles Matondo ouais Eva. Na pesi mbote parce que pendant qu'il est non trop loin au balobaka doit pousser ba bouchon loin. A pesi na ba air ya ba bi na ba seconde na ba minute papa likambu nini 3 bi a pesi na ba minute ba bi wane kokota plus grave. L'église n'est pas écran géant bat ba kota la match. Mambo lobaki ko kisama. Et sopio hein. Et sopio mosela nzambi. Sikoyo après cela, au lobby na église nini. Ozu courage à s'excuser. Ce que bandimi ba retenir nini. Surtout ba sala confiance. Pour Bible zoloba ba reconnaître un vrai prophète. Dans un lobby. Pe ba moni accomplissement mambo lobby. La parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu ne se contredit pas. Tu retenir ni que aux affos à la lumière de la parole. Non, ça l'analyse dans tout en même temps. To le banine. Ou bien vous reconnaître que non, ça monte, ça juste mon rôle mais rien à voir avec Dieu. Parce que il faut repérer sa explication, papa. Il faut repérer sa explication. Ya mambo soni eza mambo soni bilo bozo sala. En fait, c'est que moi j'ai compris personnellement. Bible zo lo banza makabolo gloire na mutute. Et la plupart de vous qui prophétisez là, au boro lo ba mambo surtout ba prédiction ba match et belenzamba e bibinote. Et du coup, il y a mon tozo dévier ba prédiction na bino pour l'accès bino que non nzambe otika na nzambe. Et surtout que aye bibinote. Ah oui. Parce que nzambe a ça mon sel ne sonite. Ba blo bozo sala au fait botika. Botika ba biloko o bozo sala concentrez-vous. Na côté ya rabatonde beauté ya kana ba prophétie soki boya kopesa bandimi na bino concernant ba vie na bango et soukara na kata ba église na bino botika ba bilo bozo sala parce que ça m'a soni bo scandaliser ba foi ya bato et du coup ba bomi lobela assez que 40 to yoka ba mambo ils en ont ba blague ba ventir ba man qui on a ba lokota da ce qu'ils en ngona et ba bazo long l'espoir ba maman nzambe ils en ont ba ventir.
soni epesi nzela na bapagano baloba n'importe quoi. Or Bible ezoloba ne donner point à l'adversaire un sujet de médire. Bamakambo malgré tozoloba ngo rien. On lui est talibinoté. Ce qu'on a lobby, na monde bato bele basali ba analyse, bon bato mingi ba lobby la plus sur prophète Charles Matono parce que yé pinza modèle a memeli marambo en tout cas prophète Charles Matono. Ce qu'on m'a santo mo yo tala mandefo wana pesa biblique. Ça veut la railler. Pourquoi on a reçu mon sabato makasi boye? Pourquoi on a reçu mon sabato? Pourquoi on a reçu mon sabato? Prophète abandi, prophète ala mande fois pembete. Prophète ala sugi pembete manke o cha tenter a pembe. Bablo Moïse ka songa betara. Nzambe. Hommage na Emenea Masantomo. Le prophète a demandé fois pembete bien barba pembe nini tentira pembe achela mandefu mama que Dieu nous aide franchement mbokoyo ish au fait nous avons allé au Kabola gloire na binote ngai conseil na ngezaka ba prophète botika ba prédiction s'il vous plaît bisonyo stolingi ko gagner bisonyo stolingi match botika biloko bosa botiko ko tsanza na kata ba ventir na buzoba s'il vous plaît nana moi ba mambo beloko lo basir mambo macho par rapport à prédiction des obeta banzadi na ba interprétation ya bato likolo na bino ba prophète mais pour la vidéo na sugana no a msusu. Je vous remercie. La mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya mwako kanino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
lobi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomindela santu, lisekwa na yo tukominde balongi. Nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa. Nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki limbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth.